Mbali mwa lobakate. Osomona mbali mwa lobate skolingo. Je sais comme là. Tunanga muta bolingo nzambe, muta experience. Mbali mwa lingate siko azolinga o. Basala kasko au kokolobate. Au kokolobate siko au talo mingi. You know, on remarque que dans des talents, avec ses yeux comment? Avec ses yeux doux, hein? Doux, on a pas beaucoup de bignon, c'est ce qu'on a cocalang bon côté. On a quand on a balanga, je t'aime, tu vois, nous qui n'a musique au débordé. Talanga kaka. Na coca mi se écoute na té. Eh bien non, on va faire. Internet, et n'avez pas mangé. La canisi, ainsi fait va bien. J'ai la ligne pour la mobilité. Ah, net n'a fait la ligne à quoi comme mis dans ce côté na té. Eh, Yesu kutu mwana nzamba kufa pona bolingo akufi akei akata vi pona bolingo bongo nga moto oyo ngalinga nga bolingo nakokaka na nga bongo te nga de moto loba te tu bando ebisanga je t'aime na omo on dirait okomi o déborder omoni. Au moins, tu es dans le cas où je t'aime na boti, na nzimba mo bota. Pour nga nga batala nga kaka. Nga se ko eloko na ko kaka te misuka ke kutani na balimba moko. So za su mukie kaka. Na mo kanga binzambe. Oui? Bon sana sala kana ko master na ni na makolo to na ko loba. Na munoka baloba kaka n'importe quoi nga azwi une cigarette na eza pe sentima nzambe peut-être qu'elle a décroché eza ntima de bacha mu bébé Wam noni su boni. Oh, Balingalat. Le fait de travailler avec le Congolais, maintenant je parle de Lingala. Boni quoi? Boni. Ah? Abi boni okuna. Ngai malamu. Ah, ngana za malamu. Yupo za malamu? Ayete malamu makasi. Ozawana. Mususu awa. Oh. Ah baby ça vient. Pas entrer au pango. OK. Congo. Glody Diasiga. La mignonne. Hey. La mignonne. Tresimbelenga bro. Tresimbelenga bro. Kata. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, belenga mère reve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Mère reve ba solution azali na Suisse, pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisali na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mère la solution. Mokonzi abanzete azawana na Suisse, ombenga ye na banimero eza affiché. Mère la solution, batika yo. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus,
Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Glodidia Sika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Merci beaucoup au téléphone. Tante Ngas dès que quand on commande que c'est changer téléphone. Eh, t'as la ngandoki. Maman il n'a quoi ce téléphone. C'est quand on a chargé hein. Non, ça signe. Bye yo. Ok. Menga. Non, t'as lobby c'est dans un attends moi mais je ne pense pas parce que nga lobby. Ah, mais Héros déjà. On a répondu l'école, tu vas tomber dans la circulation. Ça va pas la fin. Circulation, retomber dans l'école, les bandits. Maman est au Kenoko, ma kuna boy. Embarquement immédiat. Donc, tu vas te déjà. Oh, chauffeur, t'as ça, ton moga comme. Voilà. Tontine Bayo. Wapi. Chance. Non, ben, hein. Si on a chargé le téléphone, lobby, c'est qu'un embouteillage exact. Avant de matani. Ça va? Tu dormais déjà? Pour l'attente. Bon. Désolé pour l'attente. Et c'est un collier à Batsaba. Je te jure, elle vient. Et c'est un collier à Batsaba. Mbinjo biloko akini. Moi, j'étais lié. Les lobbies en a courage. On a l'air. Et Coca-Cola, quand biloko où il est belé. Eh, pizza bando qui n'a que kate. Lobina kende. Bon, les producteurs créateurs. David Monceau. Privé. David Monceau. Quand tu ratais comme on a nanani, tu ratais comme on a en Olympia, ben voilà. Tout le monde en a un budget David Monceau. Si c'est pas long. Le producteur créateur, avec des gens qui sont créés à FIO. Ah, on entre une fois pour sortir. Hey! Mais si on a succès, tu auras un kimia. Si on a succès, nous avons un kimia. Oh, yo numéro 1, yo balanda kayo. Enfin, numéro 1 pour comme Olanda. Et ça, yo ka waouh. Mais là, on a sepelinde na monique, ba fia ba courage na nga monter. Toi, début, c'est une balle. Et c'est bien, quoi. Et comme une majorité plurielle. Dès que je la dépose. Ah, je on a ça, moi. Il y a beau, il y a rara, bien sûr. Ma ouais, na jeunesse na lemba likitoko, hein. Balibana ngo non mona bonde ba voyou. Et lingeli wana mto lingo na makasa na oh comme na maître te nzambe. Il faut ça moi C'est les Africains, nous sommes des Africains mais l'Afrique. Il faut linga mbali ma boye ne bandelia sala loko azata moi calme. E bembele ba sala nzeba ba ta soni. Nde palala ya kanelonga bana soni nzeba baloba te mama yebo mukaloba. Na mintabe. Eh, vu dans une série hein. Oh, 40e épisode. Eh nga vu nanga. Il y a pas la lumière. Eh. Moba il faut ce qu'on linga moi si. Net nge loko na kokaraté na ka faible moba sa konza lo barate na balimba moko. Na moni pa ngade mba solo batena ça la konza ba ner. Yango mba mo do ndi aganya ngazi. Po salela nga kaka
attitude ya bana wana balobaka te wana ngabi boye lisusu koloba te ekoki na bali na bali mbamona boti bali bana ana nzela kuta osengo numéro de on dirait obligé nde yo mais ba moi bilongi kitoko nga sepende na nini mingi na basi apaka bakinduma na bango ba ki hypocrisie na bango nde baisenga mibali ulu na wana nga mba ya baba mbali mo alobaka te osomona mbali mo alobaka te sika olingo joni ese komela o tunanga mutu ya bolingo nzambe mutu ya experience mbali mo alinga te siko azolinga o basalaka siko aokokoloba te siko aotalo mingi yo na oremarka nde dondi atalanga te avec ses yeux comment avec ses yeux doux doux wana mbamoko lobi nyonso nga siko nakokala nga bongo te nga kutu koloba nga ba jetem te wana okena nga musika odeborde talanga kaka nakoka mise kutana te ebien naloba fwe internet engake bomanga te nakanisi veva babia lingo mpona mobali te neti nga mpe nalingaka kokoka misi na biso ekutana te yesu kutu mwana nzambe akufa mpona bolingo akufi akei akata vi mpona bolingo bongo nga moto oyo nalingana nga bolingo nakokaka na nga bongo te nga de moto loba te to bando yebisanga je t'aime na omona ondire okomi odeborde omoni omoi te dondi ka ere albayanga ka je t'aime na boti na nzimba mo ota mpo nga nka batala nga kaka nga seko eloko nakokaka te misu kaka ekutani na balimba moko so oza esu mokie kaka naomona kanga binzambe nalingi Jackson siko mibale ya kini ti totalanaka miso etutanaka tomonana na wapi po ti totalanaka bongo ti osepelaka na nga ti nga mpe nasepelaka nao yango mibale ya kini bakatanga mpona bongo ke ola bakono lingana na kini te mibale ya kini oto omonana ndeni po erde na oleka na otala kutu te nazoleka kaka verver parce que bagarso à Paris nde onzeli batimbelanga bango mpe bakalkilanga barataka ngai te mama nyonso bango kabaka wi ande na bali nga lokwa nakokaka bonte nateka moto aza mokie boye mama bangi babomanga Naomi kosakana na nga te Naomi donc Naomi abinanga donc ata miso janvier se ekutani janvier se longi lokwa museleke te n'importe quoi mbunzu ya janvier na yo mona mbeli nanga baka na mbunzu wana mobali osanzi mpe ya mbunzu nga be nzamba alola parce qu'elle part dans son bureau très élevé nzamba alola elle n'a pas l'impression. Alors, putain, oh, bah, ben, la générique a pas perdu. Putain, un zombie, le téléphone est déchargé. Encore depuis 9 mai, bandam.
Nebisa bino somo botika. Bino mo bo mekaka ke. Bino mo ka bo meke zate ke o ngam na lobi. Garçon mo zan zoto miketa is asko propre. Abwaka lèvre. Ana libumu te tatou ezanga te surtout tatou. Abwaka piercing. Oh. Papa chéri a un tatou, hein? Papa chéri a un tatou? Papa chéri pas bon, il a piercing, mais la boîte chaînette hors dans le colo. Ce qu'on a tel que le papa chéri attend la taille basket. Maintenant, papa chéri, chaînette au long lito gros mec. Oh, Zaki Toko et Koki. N'a pas piercing à ma toile, c'est bon. Pour moi, comme on a idée, ça papa chéri percer pe zolo. Dans dit percer zolo, hein? Dans l'émission de ce midi en Côte d'Ivoire, on avait demandé mais pourquoi il a mis le piercing. Il a répondu en disant que non. On a demandé à qui, à papa chéri? Oui. Il a répondu que non, je ne peux pas enlever parce que tellement si je pense quand on m'avait percé, ça me faisait très mal. Donc je suis pas. Oh papa chéri que n'a l'écolo bon, on va mettre ma question, hein? Oui. Donc dit à la tobola zolo, toi ça bien, bon comme elle est, hein? Ouais, mais c'est des mamies à lobby. Quand on se prépare à kini wana zolo wana batobola. Eh. Ngali ngambala ngaza bongo, ngamona lula ke na se personne la na ngi baksa tatou. Na la lisu na mte longola. Bongo gunanga. Eh. Somba la monde na ndingaka. Eh. Te kozala moche te Naomi dondi ana zane elongi kitoko ana elongi loka ba basi ebimamba moka ebimaka wa piercing moi mukie lokwa yanga te piercing moi mukie po attention ngina donc libanga na raisonner ka bon na parler ezali nakangi mutema bonga kutu Ngalinga na mona ba tatou. Nyona linga ka papa chéri. Mon coco. Abwaka lokolo na gourmeta nord et vandaka on a uniquement ka pona lokolo. Papa vende. Pendant papa vient nga mari na kobina na papa vazobina. Papa c'est comme net papa fait comment ça so ba fi bon ndeni nyango. Net papa fait ba na ba spé moko ya ke akanda ke atazane mobile lote o sepelani. O linga te. O moni ba tanto bino ba ba sem no botala ba clip papa RV ba ko kana bango ko ebisa binote. O sepela. Je monte avec le tout. Papa, bayo. Non, moi je vais rentrer avec lui. Bon. Na komi pare. Papa vous sepelani. Oko sepelana papa RV. T'as déjà sonné? J'espère qu'elle est là, elle dort pas. Nzambalo. Elle est là, et bon, on se gazate. Attends, je vais appeler. Qui a pour ma vitesse, n'importe quoi. Taxi? Oui. Salut. Ça va? Encore you. Salut, ça voyait bien. On vient tout juste. Karim, il s'appelle. Il s'appelle comment? Karim. Karim? Oui. Mais c'est Karim. Comment ça? Ouais, Karim. Je n'ai pas vu, je te jure que... Bon. Salut, ça va? Salut. Mais c'est Karim. Tu me filmes? Non? Mais c'est Karim. Moi, c'est Karine, non? Ascienti. Elle s'appelle Karim. C'est moi, ça va que j'appelle comme ça? Non, moi, je suis congolaise. Je reste au Congo. Karine, elle est en France. Alors? Quelle Karine, elle est en France? Oui, moi, ça va, tu dors? La maman de? Maman, tu es vaccinée. Tu as attrapé la maladie du sommeil ou quoi? Yokapé. Maman, ça va, nous Karim!
Karim. Tu fais que dormir, mais tu as attrapé la maladie du sommeil. Mais quelle mouche tu t'es piqué comme ça? Elle arrive. Nabi boy. T'es. Papa va commencer à m'aber. Au moins, moi, si t'es. Banda pe suke boya kobota. Amona neka abuka neka mapeka Abuka ka mapeka Babuka kaka. Eroso na Congo ngena vanda kana beton. Biso vanda na biso. Ah Algérie. Ero noza déjà na kati pepo direction Abidjan. Algérie. Mama ina bukani. Biso na kini ero lipa. Pesa na mafuta makaleza. Metala kimia nzambe. Mena profeka kinya on. Karim? Monsieur Karim. Bana mbale ba kiapi ero. Ayena nte alali kaka. Cigarette ero bakangi kangit. Encore à cigarette yande loko à don. C'est bon on a pas c'est ko omela. Naba wana ba omela na regarde. Ba omela na batasi wana ba café. Oui, le café noir. Et bon tina mo iba melango kaka. Oui, il y a les autres pour activer leur corps et ben ba ko activer leur corps en haut. Quand on va activer on a café. A fongolit. Non? Nabi, oui? Bon, ça na sala, kana koma star nani, na makolo to na roloba. Na munoka, ba loba rakaka. N'importe quoi, nga. Azwi une cigarette, ne. Eza pe sentima nzambe. Peut-être qu'elle a décroché. Eza ntima Deba jamu bébé. Wa mnoni su boni. Oye balingalat. Ah, Karim, le fait de travailler avec le Congolais, maintenant je parle de lingala. Boni quoi? Boni, ah? Abi boni okuna. Ngai malamu. Ah, ngana za malamu. Yupo za malamu? Ayete Makasi. Ah, malamu makasi. Ozawana. Musoso awa. Oh. Vous entrez? Ah, baby, ça vient. Pas entrer au pango. Ok. Nous voyons. Quand babo était pardon et puis n'attend mon téléphone bima yaka. Ah d'ailleurs yaki. Elle nga robe na ngala a ni nyango Est-ce que attends bien. Personne n'a qui non ba mon chambre.